Nazaline sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission tolo belamboka Congo na yango bande ko balanda émission tolo belamboka Congo na pesi bino mbote sekani oso ezwami bino pete ka ete kimi ya nzambe tata ingela o mabota mabino. Merci encore une fois ba fidèle abonné na biso vraiment bipai biso ezwami bino te ka ete nzambe alola pambola bino pe bino non bo s'abonner te bo continuer ko s'abonner massivement na chaîne de Bino Libération beaucoup zalaka de cité pe merci na bino banso bozoka libako ya ko like émission, ko partager, ko tia ba suggestion, pe ba j'aime, ba commentaire na bino, ko ta l'émission du début jusqu'à la fin. Ezali bon malam pour la contribution et libération et République démocratique du Congo. En tout cas matondo et comme la bino banso bisika inso ezwami bino. Bandi ko balandi to ali na problème sérieux na République démocratique du Congo. Oyo biso banso toyebi yango kasi to ko yebate ba Congo mani nini ezali ko empêcher biso to nini ezali ko pekisa biso ete to mona likambo penza la liso elongo bani po ete moto nyoso bisika inso ezwami asimbelo ko na loboko po ete abundele kolo aye bandi ko balandi ya solo pe soki nazali ko telema ali bobele mboka nde ali ko benganga kasi na makasa bo moto la ko telema te pamba te oyo ezwinga yi moto moko te akoki kozwa bokasi soki ya nzambe te kasi tango nzambe ali ko mimone sama bo bande ko balandi pona ni ba Congo mani bozongi sima na likambo ekolo wa bino pona ni ba Congo mani boko zala penza matoi mangongi pona ni ba Congo mani bokomi na bolema elolenge oyo yango na lobi te ezu to koloba po ete makambo ali mayike kasi awa bisiko to analysaka ensemble bisiko to sala ka veille patriotique bisiko to conscientisaka to sensibilisaka to zali bongo kolongola Congo mani na bolema ko tia pole kati na moto na po ete amizwa conscience ndenge bilo bolobaka na lokota eli français bande ko balandi nini esengeli su to sala lolenge kanya esengeli to sala lolenge kanya esengeli toloba to koloba mikolo yiso tongo midi pokwa to kotelema netando eke to bela to kimimbango to kufela to kimimbango to zana problème to zali kaka koya koloba ete nation ezali na posala biso ya solo kufe yali nzelelo soko kende ali pasi kasi totala nano ba o batikali solution na bango po ete ba o bakufi bango pe ba mikunda manano bango na bango to yeli boso na bilo bandeko boko yoka te pona nini boko yoka te pona nini bandeko langa to mekalo ko analyser to mekano ko analyser bandeko langai oyebiki na libota langa misuba ko mona ngalo kwa demo koma mama no pena kufi boye mama na yo moko wana ali mutu busute leki ya mama langai kasi nako kima mbango nako yapo na kolobela ba Congo mani bandeko langai tango nako loba libote vandi bato ba kolela na popoli na mabele na selo kwa David na liboso na bino po ete boyoka na no souci ata ya mboka na bino ata liteyo nzamba kote ya bino alobi bolanda na molobeli yango c'est de la presse congolaise bande ko ngai boyebi bien que Monesco bande ekota awa basali 20 ans guerre silaka te mission na bango ezalaki ya nini lelo oyo mandat na bango na République démocratique du Congo elingi kosila po bango bazonga tala bato wana baboyi ko bima ndenge na koyebisa bino boye guerre ya kosakala te este yango na ekei bandeko ba video bandeko bapesa kingai bandeko balobi mama océan toko compatir na yo parce ezali kasi soki olobi te mama océan ekozala mabe ba misusu kutu bako boya ba mama océan ko kende mbandaka te soko okei okotika vide bandeko la ngai kasi na bota makinga moko te po lelo pe nzamba kutana ngai na utaki na nzela ya bato kasi sikoyo tala mboka ndenge komi ko ya kolinga ko diviser na libota langa bandeko bakolela est-ce que kolela na bango ezana ndenga mabe te ezali ka po bako mona ete molobeli tango yo lingo kende mbandaka ya solo mama kufitu ali na pasi kasi to tinda ta muntu mususu kasi ngai na ali mukolo alibota esenge na koma naye bantina eli kambo yango metala mboka ndenge komi ko wela ngala libota nanga tala mboka lobi ko kende te tele mabunda bitumba oyo bandeko langa ibongo bino bovandi pona nini ba Congo mani bo ali wapi kabuya chaba video ebandaki banda lobby Uganda efungoli maboko po biso tokoma be exilé totiki mboka la biso tokoti na Uganda biso ba Congo mani tokima na Uganda pa Uganda zo ya ba Congolais pona nini ba soldats rwandais bakiti les rebelles rwandais bakiti na ote ko yebisa bilo Twitter Kagame awa na lobi message fort ya Kagame mais la moni bolandi malamu te bolingi ka to konsaka bino
Tolo ba ete bato bakiti la balabala ba repousser te bato ba ko repousser te ba soldats congolais ba kima na est ba soldats congolais ba kate peuple nde muta ko sala makasi ba komi ko bema peuple bota la peuple ngwana lembi ye wana akimi atiki siko place na est ko balkanisation te o mboka la biso ki ite kabo ya cha ba video wala bato bata Comando. Vivane ndo. Hakuna tu registra kama de Bunagana ni hatari. Watu wanajividi, wanaanza toka kabisa, wanakimbia, wanavuka ngambo ya Uganda, ni hatari sana. Naona yulu na chini vrema batu ni mizigo na mizigo bamatela batu toko natoka mwingine. De bandade de sai. Donc barriere bashafungula iko wazi, batu wanapita librement. Iko hatari sana. Angalia na huko, angalia mambuzi, kwa mambuzi wewe. Wenyewe wanafungula na bariere na Uganda washafungula. Uganda washafungula. Zamani. Sinaona na kwetu. Basi hawezi pita pale pembeni za kaeneo hapa. Lesho ni kufungula tu bariere. Bandeko ngana bomonya bandeko bilo bakokima. Bakimi te mikoleleki bakimi banda lobi butu bakokima bakoti na Uganda. Uganda fungoli ba maboko elobi boya bokota. De ba Congolais baki kokoma ba ichwa ntomo e ba Uganda. Ba Congolais bakei konyokwama donc ba coloniser biso encore davantage. Pona nini ba MONUSCO balingi kokelete guerre bimasikoyo po bango ba vanda balo ba ete balingi ba cha kimia Congolais. Distraction o ekote libino. Yako yina mboka la bino moko yako mina bino moko eza ndenge ni bandeko langa botondi la bamboka bapaya bokimi mboka la bino nzale leki souffrance leki bosunga boko sunga te boko tatalika boko te ba ope batikali awa bakoti na bango na sema politique lokuta na lokuta siko ba oyo ba kokufa wana boto balosamisi toto la Félix état de siège yo tchaki anani ya ba kokono ya bandekono ya banani état de siège oyo cha yango wana siko yo komona est bato bakimi bakoti na Uganda ba soldat rwandais baye siko état de siège oyo ezalaka kuna yango na lobi ya mutu boka ko tuna Félix mituna te Félix bakoyo ko kanga ete parce que boko mona échec penza bonani boy bandeko langa Kongo ezaka ya soni procès matata mponyo ndenge tokolo baboy encore deuxième personne oya sambwisi justice congolaise Vital Kamerhe bokangaye bolakisa te de quoi détourner mbongo ti lelo Vital Kamerhe longa justice congolaise qu'on se dise la vérité to voiler makambo na face te to tala na katolo bakabo solo et là qu'on y prouve que Vital Kamerhe a détourné mbongo niet justice Vital Kamerhe longa yango lelo ndenge to ko ba matata mponyo a longi le sous justice alakisi la justice que justice congolaise boza miyibi alakisi la justice ke boyebi le côté mais na lobi soki ba individu bakomi kolonga justice boyebi sanga mboka neza ya kokufa première fois bayeli matata mponyo modèle mbongo mususu oya esrokaki bazongi lisusu po ete batelema basamba baye na chiffre mususu matata mponyo lobi ba mais vous êtes malade comment bino moko bozali koyeba te chiffre nini boza ko condamner nga nango donc matata mponyo le plus intello ya République démocratique du Congo abandaki ko lancer message ke ngai na ko samba la bino pe na kolonga bino alors matata mponyo soki ba ko condamner e ko zala pona soni soki lelo matata mponyo ke prison ezali pona soni eloko moko ko prouver te ke matata mponyo fo bakangaye alors soki balingi ko kanga matata mponyo matata mponyo ba bimisa trouble parce que eloko moko te prouver ke matata mponyo bakangaye
Et là, comment on prouver que matata pour la détourner mbongo parce qu'il est un télo. Justice au bocheli biso, justice ya lokuta, justice à miibi, boza ba compétent. Comment ba un individu ba olonga ka justice? Cela veut dire bateau bozo tila biso la justice baza bateau ramasser. Parce que ceux qui ezali pa bazouzi ya solo, lokola ba papa Raphaël oya kufa na procès pour ya banda ko mema yango lolenge longo bani, balobi procès ndenge zo kende. Félix akoleka ba tia la barre. Bon, empoisonné, les lobes samba peli kamna été. Famille n'est pas moyen balobe yate so bakanga ba minoko. Mais to koye baka yango pour kalate Félix a okende. De par naye, ba tout ba marionnette. Boko simba mitou. Kabuya kabundi to ko la kabino prison e ko sala pour la bino. On ne peut pas accepter ba tout moko ba nyoko peuple boy. Matata mpo la détourner mbongo. To yebi yango bien na ko kimana ye. Ba 20 000 elia makal souté ba 10 000 ba 5 000 ko tilelo ezaka la problème po ba mbongo na balobi asala ka plaja mais matata mponyo wana telemi justice ezoko kaite azola ki sasko juge makambo donc ba juge ba komi faible libosa matata mponyo mais il y a des intellos la République démocratique du Congo c'est ko bangola nde ba bomi mboka tala bato maele ba bomi mboka siko biso ba belolé na ko benga bilo to sala biso pe frère ba belolé po to sauver Congo parce que bato maele ba ko sauver Congo te tala bato maele bangola. Tala l'homme matata mponyo nenga kosaka ko bukana ba yena chaise roulante oka kena émission ko boma bato mais tala le matata mponyo na telemi liboso a ose tona justice na se soki ba ko condamner matata mponyo ezaka pona ba makam na ba parti politique mais enfin la justice matata mponyo l'accès à maboko pembe siko bande kolanga est-ce qu'il faut totala ka ba procès ya boy biso to landela ka yango ba Congomani aussi longtemps mboka na biso ezana besoin de délivrance bande kolanga to bunda bitumba to tika kolala pongi likambo ya mboka la biso eza nango te likambo ya baluba eza te likambo ya bayaka eza te likambo ya bangala eza likambo te botika ba conflit tribal wana eza distraction personne aza na conflit na muluba personne aza na conflit na muyaka non plus na mungala non plus ngala oto lakisa bino awati na bina mboka la ngamoko l'Équateur ba onyoko batuku na morgue yate maman nanga sa victime ngamo na za équatorienne est-ce que la bombe yango siko soki na lobi mabe ya ngamoko ya mboka nanga ya famille nanga combien puis faut na tala mabe za pa baninga tozolo balika bosembo ba congolais bolingi te to lo ba vérité tala journaliste obokangi ba image na banzi kabuya kozwa yango tala journaliste bokangi po bolingi to lo ba bosolo te boko kanela biso ba mandat d'amener ali ebele boko lukanye bo injecter biso batonga bobo mabiso menzamba ko sunga biso bozo kondele ba tsoka lo bi vérité poane pour la ni bolingi vérité te na régime oya Chilombo biso la bilo to bundaki po système kabila kende lelo kabila yo wala zongi ba Congomani ngana lingi soutela tanga bato na kombo mais na lobi ba Congolais conscient na makambo la zola kisabino il faut botala ka chaîne à libération il faut bo soutenir biso poto kele ko sa combat oyo ba oyo bazali pour la libération ba oyo bazala souci tout ça la révolution bo s'abonner encore une fois massivement botala ka ba émission bo soutenir biso hein toza na besoin to former ba soldats le vrai soldat ba na biso les vrais soldats bande ko la biso les vrais soldats biso moko to za la kati to simba mindu bito ke lo bunda parce que personne n'a aider Congo tala oezo salam tangu bato na bakimi bakena Uganda siko video etikela ba mboka bana ba vandi ba Rwanda ba siami bande ko nangai Kagama uta iko yebisa bilo polela bisa foti langate Félix apesenga passage bon langage ni muta yebisa bilo tabo akizenga anzimini yalo bilo zo kota nazo yiba nazo zwa po Félix yemo kazande kelikolo atiki azo contrôler le côté bon bazo yebisa bilo pe que Félix yebe le côté bilo pe l'entourage à Félix bo vandika po bozo lia bozo tonga banda ko la bilo botongi bo yebi bo asir ke kozaya bino boto no famille Mobutu bazo bilo ka Mobutu bonio Mobutu akufa na Maroc mais Mobutu azaki roi du Zaïre qu'on se le dise là en face. Comment que nous faisons le Maroc? Bongo bilo beaucoup fait la wabi. Ce que tu bobuta zo cimetière au bato que l'hôtel a la place. Bilo bo la place. Je ne pense même pas. Na lo lengo bo linga guerre civile ko tapoy. Bo za na place. Na nzimete ba mso bo za kalsene. Parce que ba œuvre ya misalo bilo bo sa na Congo. Alors ba congolais to analyser. Bande makambo zo sala mateo sala makite zo sala masiko. Depuis hier soir, bande ko ba bengi moyena la lesate. Bande ko bazaki na makamba journaliste bato so bakiti ba benga maman c'est aux aptes au monde à côté. Ça veut dire quelque part bande ko na ba yeba ke au séance au katelemi akosala. Mais hélas
diabolo pe azotika te ko frappe océan abete maladie mabe akotsa kufa mabe akotsa makambo mais nzambe alobi ata bozo sala ebongo mais munoko na ina kokanga te akozwa tata muke na face à monde a annoncer a ebisa bino vérité ata bungi mais quand même aloba na etikala ko sala ba congolais toza wapi nini tolingi pona mboka la biso parce que este yango nekei guerre ezokota bakokimisa bana mboka ba o bakotikala bakobunda te parce que bakoloba que vive RDC otoluka kitozu yango complicité la nani na ba Moïse Katumbi complicité la nani na ba Bemba Gombo complicité la nani na ba Félix complicité la banani na ba politiciens congolais po bango bazoya na politique lokuta kokosa likambo ezali este occupation bango babito ke na seni politisé to ke na seni dépolitisé likambo ezali occupation to landa état de siège échoué bango balobi to ya awa to ke élection mais tant bo ke élection batu la bilo bakimi bakena Uganda banani bako voter la histoire à Congo, n'est pas autant la lokuta, mais on a même la vérité. J'aime dire tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités. C'est pour cela que je suis au service de la presse congolaise. Toko bunde tumbaoui, ataboboui. Au commencement était la parole a été avec Dieu, la parole était Dieu. Moi je dois continuer à parler. Nakoloba, liloba nanga ekozwa force linga, pambatenza mbaza liloba. Lokola liloba lezo pema mala molimo na nkolo e ko toucher bana na ye ba ko telema to ko se révolutionner peto ko se tumba awa na tourner miso nanga contre ba Monesco bino boya katanga bakanga biso soit disant bozo ko libérer biso ke boye pour ko sauver mboka mais bino bolingi te bo bima na mboka na biso parce que banda boye bosale le côté Monesco boko siama na Congo te nazo rappeler bino lo moko salama ya bino la mbandaka boye bineni biloko la bino zindaka na mai mbule beti ba potopoto boko zinda la kati ta Congo ene ba mystique moko bo rendre na bato musu faible te boko zinda lisusu kandengo na mbula pe elubela bubi sika so ali bilo la biloko kota la kati saba tu basimba bilo samandoki sani toko dindisa bino na rappeler bilo la mbanda kana aéroport bo dindaka bongo boyeba ke partout fétiche congolais ko bima mabele ko koti sabino pe mon pepe ko ya boye bubo koti pe boye bozindi bo kangami gbo masaso bilo boko bete ba congolais o ya biso ko zonga e ko amaka mususu Kagame au tweeté bien bon bino kula bisika bozali boko mona makambo ko lobate mais Congo nous appartient. Congo c'est notre pays biso to telemi to ko ganga ba Congo man ba Kinois mena phase ze pa la bino bolongwa non akolala bolongwa nanu na kolala bolongwa nanu na koganga katango nyoso bolongwa nanu na makambo ezangi tina to sangala to bima une fois pour toutes c'est vrai ba la poto botinda bambonga na yebi so la tangi ba monto botinda bato bele ba oganga bato ba yebisa nga bato bazala kacha boîte mais bambongo na zo sa eloko te me bolemba te mabela bilo ezani parce que bilo bozo croire kala mutu moko soki bo croire na mutu la comme nzambe non les évangiles à Jésus-Christ était les autres ba amen. Et ça, tout homme est faillible. Mais bon, partage à ta tâche. Bon, maman, c'est yo, ngo sa ponga ye, na kwa nga ndenga ba politicien te. Nga na kwa penza bolole o ya suka. To bilingo na ba ona mabele bo titi to ko luka ba processus nyo so biso to ko bata. Pa bata ba kwa la mikanda lokuta. Ba wala ba téléphone ya bandi makambo ya libele, to ba ki leope to ko yamba te, me baninga mususu boko ko yamba, po ete bo so na baninga po passe yali. Batu bako benga bipai na bipai ba Congo man bandeko baboki miso na Kinshasa bako tala ba Kinois bolobi nini bako nyoko bino boko sale lokote ba piste ya minene ko sala boko sale lokote bandeko nanga na sima nanga ko kunda mama nanga soki to telemi to mekano ko beta lisolo musoso boko umela 2021 to kokota bonne année 2023 ko zanango pe straté soki bino moko bolimbo komisane wana straté buta ko changer ba donne ezabiso moko et ko zana onka kanelo kwa banenyo sotole ba soso botindi bambongo bato balati bilamba sika ba sepeli pe to zongi kaka la même case à départ parce que déjà basi ba kavu tombe Bunia Ituri Manono Manyema bango ba ko kima wana siko boye bisanga eloko nini subilo bokoluka bosala Minyembo Kenda Beni n'en parlons même pas bato bazala kala bango te y a pas de soldats congolais qui repoussent les Rwandais non bango tout bakima et tika la peuple to lakse bilo msuba ko longola basokoto ba binzala eloko te atelemandi bakokufa bande kolanga Félix ayaki na yeko accomplir mission tout le monde le sait to analyser na awandela sokisi o ka kozala mayela kozala congolais yo akoresia mais bino bo sepelate
ata ba congolais loso basili batikeli bilomboka ata bokoti bo envahir bolé bosali mais boye baka va océan lekana bino boko pimbwa na mipepe na kokufa te soki ba rwandais bakufi nano te na Congo ngana kokufa te soki biso tokoti la Kigali wala te to buka yango na koleka te ifo nzambe ala kisaki azali nzambe mokili na lola pe mokili Kagame sepela Félix apesi onzela kota kotisa bato nyonso boya davantage mais oyebaka yambo na okotika mokili okotubela to analyser Bobo Messena. Merci encore une fois, la Kabouya l'homme puissant, on échange par l'équipe qui gagne. Merci à Judeka, adorateur, mais s'appelle électrique. Merci à Pape J, directeur à recherche stratégique. Et pourquoi pas, Sango Mokonze, pareil, Bemiso Babiso. Merci encore une fois. Na JKM na Flansa, ba mama ya moto mojali, moto mozima mite, ba pour amenta ngolano, bondi ya botar de bono, et la remise go comme la bino. Mamour d'Angola na mokiteno Florence ya matondo mido, yako na libota langa penza, vraiment auto kolela siko vraiment ba condoléances pe ba courage la biso nyonso, liwe ezali nzambe kasi biso to tikali to ebani ntoko sala po ete to tambola malamu. Encore une fois, ba condoléances na libota langa, vraiment encore une fois nzambe abonisa mitema tout chacun. Ezali penza passe makasi parce que na simaliwa ya mama to bungisi lisu koko mwana ya petite sœur nangai bébé na pas 2 mois autaika kokufa lobi donc il y a toujours des problèmes oyezo senga penza soutien na bino ko bondela parce que na bomoto boy océan akokoka kotelemate parce que oyezo landa eza ya passe mingi kufa on dirait ça problème mais avec Dieu nous vaincrons. Yango so mona ke na telemi po ete to analyser makambo eko salama na est mboka la biso nini to lingi soki toza pour libération bandeko langai to kopesa na lolenge ni to sala bandeko to sala ngopela lombango. Merci na mana nanga États-Unis d'Amérique na kunja nanga merci l'équipe pour la télé États-Unis d'Amérique merci na mokonzi ya océan de la presse na Londres, en Angleterre. Merci encore une fois, la Nita Babé Fukuyo Moto, Bako Kwanzazalando, Balanzazalando, Bako Kouya Lumumba. Vraiment, on est ensemble. Ingete la Balanvoulouzi, tout les mapoto Songa Congo. Moi, mon directeur, Moutoumoko Kobenga Okouta en Australie, et un message fort, il y a président Eli Martin Fayou Madidi. Donc, on a la matanga moyena kombezate. Batu Boko Landa, Bobenga président Eli, numéro Moko Kobenga en Australie, Ayamba Yango, et un message fort. Pour la nation congolaise. Moi, je suis les athées parce que je suis déplacé. Je suis matanga. Kasi na beti mbela lango, pambate, ezali hyper important pour la makambo ya Congo a yamba mutuana pambate azala posana. Encore une fois, nazongeli directeur Mwalimu pe batelo so bokola d'émission message ya président Eli. Yango ya lobaka na yeke soka zo yokate il perdra par sa propre faute l'héritage que Dieu t'a donné. Et prévango mutu azobenga en Australie ayambaye Mwalimu on appelle ça numéro no directeur boyamba mutuana beaucoup tisaina président basolola bayo kama kamni bakosala ezali important pour na Congo. Dieu a révélé quelque chose de bon mais destiné par président Eli. Donc ala kokai koyoka yangote il fallait que ndengai na yana koma na faden mais hélas moyen na koma ezate via ba problème oyo nazanango. Que Dieu nous bénisse jusqu'à ba maman nangai to bunde tumba assalamu alaikum na ba musulman nanga mama jawa bon rétablissement tout congomani simba eloko nyoso zalango na maboko pour la délivrance ya République démocratique du Congo. Ce qui est souhaité to kokuta la lobby bye.